Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Plénière et salamaki mokolo ya lelo na Assemblée nationale wapi ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba a répondaki na ba question ya ba députés nationaux na likambo etali taxe RAM. Cet contrat est signé entre gouvernement congolais et gouvernement ya ba Émirats Arabes Unis. DG ya poste égyptienne Sharif Farouk yambamaki na ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba des civils babumamaki na Irumu na ba rebelle ADF na province ya Ituri. Wana nde quelques éléments autres ko développer ngana bino édition ya mokolo ya lelo KNB News o nazali na plaisir ya ko présenter les bino yango pe na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balandi kaka ndenge na lobaki ne bandeli ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba répondaki na ba question ya ba députés nationaux mokolo ya lelo na Assemblée nationale na likambo etali taxe RAM. Reportage ya Naomi Pila. Après plus d'une semaine d'attente, Eza mokolo ya lelo mercredi 13 octobre 2021, des ministres ya ba poste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication Augustin Kibasa Maliba a se présenté lisusu liboso ya ba députés nationaux pour na koyanula na mituna oyo batuna qui est sur registre des appareils mobiles RAM na mokuse. Azwaki maloba patron ya Petentik abandaki na ko présenter ba esquisse na ye na ba élus nationaux pour na ba multiples reports na délai ou apesaka bango ya 48 heures. Pe lisusu ndenge plénière ya le 29 septembre et silaka na tension makasi. Na etali ba réponse na ba question posée, patron ya Petentik atalisaki caractère légal ya registre des appareils mobiles RAM. Payé atalisi ke projet yango ezali wuta époque ya Adolphe Muzitu en son temps premier ministre. Mingi alobaki pona baye o bazali koluka origine ya RAM ezali nango ya Union Sacrée te kasi banda wuta époque ya Adolphe Muzitu. Naboye expliquaki na mozindo penza ke ye azali ministre ya tutelle kasi RAM na mobimba na yango ezali géré na RPTC. Naboye a confirmé ki ba chiffre o apesaki la fois passée pe atalisaki que ministère na ye ezali ouvert na contrôle parlementaire nyonso po azali lelo kwa kobomba te. Abakisaki pona koloba que hormis ba wifi placé na quelques universités pe ba site na Kinshasa pe na intérieur ya mboka na biso, au registre des appareils mobiles ezali ko accompagner enseignement na RDC na nzela ya projet ya interconnexion o esangisaki 3 ministères ya koyeba ministère ya Petentik ya ESU pe ministère ya EPST. Pe sous projet Sinted, où ils allaient permettre na ba nouveau diplômé ba imprimer bango moko ba attestation de réussite na bango tango kaka bazui connaissance ya ba résultat na bango. Sans kutu ko compter ba projet belé où ils allaient ko ya na nzela toujours ya registre des appareils mobiles. Plénière yango et se déroula qui na kimia nyonso hormis le fait que ba député ya FCC ba bimaki ba claquaki porte. Na plénière au baron bazali ko qualifier le coup de complot escroquerie et union sacrée. Bango ba dénoncer koloba que selon le règlement intérieur et Assemblée nationale, motion de défiance na bango et kokaki kozala traité le même jour té au ministre aye ko répondre na ba question à député ba pesa ki et sengela ki bazela nanu pe baye balolenge kani motion na bango et ko évoluer kasi ezali déjà complot pe bango ba dénoncer yango. Na ngambo na ye auteur ya question orale avec débat honorable Claude Mizare asengaki suppression pure et simple ya registre des appareils mobiles pe alobaki na opérateur ya ba télécom o ba evraka na RDC ba déclarer publiquement nombre exact ya ba abonné na bango pe batika koyiba l'état mbongo. Toujours na plénière ya lelo na libanda ya palais du peuple tonota qui présence ya bilenge mingi ba étudiants bénéficiaires ya ba wifi gratuit na ba université o ba yaki ebele pour soutenir ministre Augustin Kibasa pe ko manifester contre suppression ya RAM pe ko lakisa ko yango ezali kaka pour na bien ya population bango bazali déjà ko bénéficier na yango ko kata RAM ezali ko zongisa makambo sima. Assistant wanzwaki maloba pona ko clôturer débat na maloba na ye président Christophe Mboso alaki causer la réponse pe décision finale na gouvernement congolais donc gouvernement Sama Lukonde ya union sacrée nde ekopé sa position RAM et kozala supprimer toté donc affaire ango et tikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout.
Cette contrat est signé entre gouvernement congolais et gouvernement Yaba Émirats Arabes Unis. Image et commentaire et Pesami Awana Nathan Siata. République démocratique du Congo, Peba Émirats Arabes Unis, signé mokolo ya mardi 12 octobre 2021 à Dubaï 7 protocoles d'accord ya coopération. Signature ya protocole d'accord intervenir na cadre ya Expo Dubaï 2020 auquel chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé. Accord d'accord yango ezalaki signé en lien avec secteur et belé économique. Ezali bongo la non double imposition, coopération douanière, protection des investissements, création d'une commission mixte RDC Émirats Arabes Unis. Accord moko entre société Emar, pe ministère congolais ya urbanisme et habitat na ya affaires foncières. Accord mosusu entre société Masdar, pe ministère des ressources hydrauliques ya République démocratique du Congo, pe enfin accord moko entre chambre de commerce des Émirats Arabes Unis, Fédération des entreprises du Congo FEC na Mokuse. Et sengeli konote que aussitôt kokoma na ye na mboka wana président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki na son Altesse le souverain ya Dubaï oyo bazwa ki temps ya ko échanger sur concrétisation ya accord oyo uti kozala fraîchement signé na partenariat moko gagnant entre République démocratique du Congo pe Émirats Arabes Unis, Kinshasa et l'équipe partout. DG ya poste égyptienne Sharif Farouk Yambamaki na ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba awa Nathan Siata pona ba détail. Ministre de la Poste et Télécommunications, pe nouvelle technologie et information, pe la communication Augustin Kibasa Maliba ayambaki na cabinet ya Mosala mokolo ya mardi 12 octobre 2021 délégation moko ya poste égyptienne. Ozaki conduite na directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT Didier Moussete. Délégation oyo égyptienne et yaki epa ya mokondi ya petentik pour na kotalisa eba avancé enregistré na pays na bango en matière postale. Selon directeur général ya SCPT oyo a se confié ki na presse après l'isolo yango alobaki boye poste égyptienne et poste congolaise bakozala bientôt noué na partenariat moko bénéfique bayekola ebele na oyo ezali kosalema actuellement na Égypte. Nous sommes venus lui présenter la délégation. Toyaki ko présenter ye délégation égyptienne oyo ezalaki conduite na DG ya poste égyptienne. Président du conseil d'administration ya SCPTP ngai moko tomemaki bango epa ya mokonzi de manière à ce que bango batalisa na excellence monsieur le ministre ba avancé au poste égyptienne et outi kozwa déjà to outi kosala na bane leki na o etali transformation numérique digitale des services postaux pe modalité de partenariat oyo to koki ko mettre en place entre poste et République démocratique du Congo pe poste égyptienne. Ba échange oyo ezalaki vraiment fructueux, ezalaki important to sala yango. Modèle égyptien et koki pe kozala dupliqué na ba pays lokola oyo ya biso pona ko koma na succès oyo tozali kozela ndenge déclaraki Didier Moussete. Directeur général ya SCPT azali ko espérer que na nouveau partenariat oyo e kozala scellé pe e kozala bénéfique pe productif pona poste congolaise. À la nôtre dans beaucoup de domaines. Ezali vraiment na makambo ebele. Ezali clair que poste égyptienne ezali vraiment avancé par rapport au yabiso na ba domaine ebele, que ça soit na domaine ya ba services postaux traditionnels tout comme na ba services liés na numérique, na transformation numérique ya ba services postaux. Na kanisa ke tokoye kola mingi oyo bandeko na biso basali par rapport ya bane oyo euti koleka. Po tozali na mwa retard. Na domaine ya finance tozali pe lisusu na makambo ebele ya koyekola oyo ezali ko concerner ba banque postale. Tozali ko espérer que nyonso oyo ekomema ba fruit ya malamu na ba jour oyo ezali ko ya. Toko signer sans doute lobby ba mémorandum d'entente pour na ko banda ko sceller partenariat sud-sud oyo ezali ko se mettre en place ndenge ya concluyaki. Ce partenariat sud-sud qui se met en place. Pour la part na directeur général ya poste égyptienne a sepeli na ba échange oyo salemina patron ya PTNTIC pe azali kondimaki e kokende musika partenariat oyo po azali ko envisager makambo ya minene po na mboka na biso. Tozali ko kanisa ki ba échange oyo ezalaki kitoko mingi pe ndenge tokoyi ko kanisa ngai mona ndeko na ngai tokanisi ke à travers feuille de route oyo après avoir kokutana na ministre nyonso oyo ezali lokola coopération et kokende liboso pe ezali na bonne voie ndenge atalisaki docteur Sharif Farouk.
Procès ya Rossi Mukendi et Salamaki mokolo ya lundi 11 octobre 2021. Bozwa image pe commentaire n'élément ou Nathan Siata. Instruction na affaire et activiste Rossi Mukendi ezali ko continuer. Mokolo lobi lundi 11 octobre na chambre foraine na prison militaire ya Ndolo. Après descente na bango ya le 4 octobre où le qui na lieu ya meurtre ezalaki question na audience ya mokolo ya lobi na cour ya ko recueillir ba observation ya ba partie sur descente na bango oyo ba uta ko sala na paroisse Saint-Benoît na commune ya Lemba. À l'instar, il y a une observation. Cours à auditionner par ravitailleur, commissaire adjoint Bitema ou Bitema pour na koyeba origine ya ba munition létale oyo ba garde ya Karine Lokeso bazalaki na yango. Lors il y a déposition ya commissaire adjoint à démentir que a pesaki ba munition na Karine Lokeso. Pour être ce que ezalaki bongo esengelaki ezala na décharge oyo ye azalaki nango na maboko tope oyo Karine azalaki na yango oyo ezali ko prouver pe ko certifier que la police mutu apesaki ba munition yango. Chaque partie a sa observation na oyo elekaki na descente na Saint-Benoît. Alors cours lisusu auditionnaki ravitailleur oyo aniaki ke atikalaka jamais kopesa Karine Lokeso ba matériel ya musala. Karine alobaki ke ravitailleur na yende mutu apesaki yango pe ravitailleur na ye aboyaki ezali makambo ya lokuta. Sérieux alobi ezali nguba te o ba kopesa mutu akena ngomba la moko bapesaka yango toujours na décharge pour na ko prouver que biloko réellement ebimaki pour na musala. Donc Karine Lokeso azali ko kosa. Na bongo cour a estimaki que prochaine audience, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo esengeli a comparaître pe cour esengaki na bango baluka kobongisa ba témoin pour la prochaine audience ndenga expliquaki maître Claude Kanyekete. Cour lisusu a été renvoyé à faire yango le 18 octobre aux Alikoya pour la poursuite et instruction. Pour le rappel, lors il y a audience, il y a descente na paroisse Saint-Benoît le 4 octobre l'équipe cour a confronté qui commissaire supérieur adjointe Karine Lokeso na Tokis Kumbo pe kuya bango mibale o bazalaki ba garde du corps na ye. Lors il y a déposition kuya affirma ki ke Karine akomaki liboso ya entrée ya paroisse avant ya ko lancer ke ba citoyen malamu balongwa liboso pe Karine Lokeso awangani alobite ye atikale ko koma wana te yazalaki na ye pembeni ya jeep na bango ya la police avant ya ko koma na paroisse. Azali pe ko préciser ke ezalaki après arrivé à commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo nde ye azalaki informé na liwa ya mutu moko nde bongo akotaki na kati ya paroisse. Kasi partie civile balobaki ke makambo oyo Karine Lokeso azali koloba ezali ya lokuta pe bango bazali koloba ke Rossi Mukendi azali victime ya meurtre moko oyo ezalaki prémédité. Rossi Mukendi pour na rappel azalaki na 36 ans pe akufaki le 25 février 2018 par balle à na Kinshasa alors que bazali ko participer na marche moko pacifique oyo ezalaki organisé na comité laïque ya coordination CLC pour na ko réclamer départ ya Joseph Kabila pe organisation ya ba élection na mboka na biso et c'est ba kondi ba landela likambo o bien pe ba nyonso o bazali impliqué na liwa ya mwana mboka oyo ba subir guerre ya loi. Kinshasa et l'équipe partout. Des civils babomamaki na ba rebelle ADF na Irumu na province ya Ituri. Ba détail epesami awa na Nathan Siata. Des civils bakufi na butu ya lundi kotane la tongo ya mardi 12 octobre 2021 au cours ya nouvelle attaque moko ya ba combattant ya force démocratique alliée ADF na localité ya Mambelinga à 50 km ya commande territoire ya Irumu. Ba combattant ADF oyo batiraki plusieurs balles en l'air avant ya ko incendier bandako ya population ndenge azali ko indiquer ba source moko ya société civile na chefferie ya Wale Sevonkutu. Armée a confirmé attaque yango pe apesi bila ya 2 personnes oyo bakufi. Na attaque oyo ezali na 2 civils oyo bakufi mais situation ezali maîtrisée na ba élément na biso oyo bazali sur terrain ndenge alobi lieutenant Jules Ngongo porte-parole ya armée na Ituri. Attaque yango intervenir après akalmi moko il y a quelques semaines oyo ezali observé na chefferie ya Wale Sevonkutu oyo ezalaki cible ya ba ADF. Bandeko oyo bazalaki désormais orienté ko sala ba activité na bango na ba axe oyo ya Komanda Luna sur route nationale numéro 4 et si ka plusieurs civils pe ba bomamaki depuis septembre l'équipe ba véhicule ezalaki incendié pe ba maison misusu pe ezalaki incendié na bongo bazali toujours ko na population azala na kimia situation ezali sous contrôle pe ko senga na bango ba collaborer tango nyonso
na ba force de l'ordre soki ba moni likambo moko oyo ezali clair teto bazali ko suspecter quelque chose nde yango ko permettre na armée na biso à intervenir na temps oyo esengeli. Kinshasa et l'équipe partout. Na souci na ye azalaka nango pour na peuple congolais. Betesco ateli biso na marché kaye ya ope stylo simba pour na bana biso ya kelasi ba parents ononte basombi bo somba pour eza ba produit ya qualité pe yango eza ya koluka te pour ezete kama partout. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise Kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti. Tozana bakaye à 100 feuilles quadrilinées, tozana bakaye à 48 feuilles quadrilinées, tozana bakaye à 24 feuilles quadrilinées, tozana pe na bakaye à 12 feuilles quadrilinées. Kobo sanate, tozali pe na ba stylo simba ezoko ya ezokoma, tozana ba stylo simba ya bleu, tozana ba stylo simba ya rouge, tozana pe na ba stylo simba ya noir. Tozali lisusu na surprise mususu mbula auto bakisi, toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka. Kobosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya basi o bataka ba téléphone na ba mode d'avion soki wazana mobali et intéressant ki biso na KNB News mokola lelo boyo kande ba kino ba réalisaki na micro ya Peggy Ilunga. Bolingo ezalaka sentiment moko intense pe agréable oyo incitaka bato mibale basangana pe balingana kasi po bolingo etambola malamu esengaka sincérité honnêteté koyeba koma koloba vérité na moninga pe autre soki ba partenaire mibale baza front pe baza na baje ya cache te azolakisa na moninga ke aza na ye kaka ye moko pe azomona raison moko te ekopouse ye alinga mwasi to pe mobali mosusu nde bolingo ya bongo ekendaka liboso pe musika kasi ba jeune mingi ya lelo en particulier ba jeune fille ba koma na ba vie ya ba deux vitesses aza na mobali na ye oyo akonsideraka pe arrivaka ki bazala un jour ensemble kasi koto mosusu aza pe na ba oyo ye moko abengaka ba passe-temps to pe ba mechina ba jeune fille ba koma na système ya kozala na mibali 3-4 pe aza très stratège pour na ko gérer bango kasi ba vie yango pe randaka bango mauvais service pour à kozala toujours mal à l'aise soki aza na mosusu aza obligé téléphone na yeza na mode avion mode vibreur soit mode silencieux donc téléphone na faut ezala kaka na état wana de peur que mosusu akanga yete to pe alobaki bande ko benga ya bande ko zwa yete yango magazine KNB News akitisa ki micro na terrain pour na ko tuna nanu na bakinoa soki comportement ya ba fille o bazalaka aza na mobile na téléphone na ye ati na mode avion to pe mode vibreur ezalaka malamu d'abord mabe makasi pourquoi il va na fiancé na yo va na mutu na yo che mode avion ezali ya mabe ya da signe ya mabe net singa so na remarquer da bongo do fona benga no kenda moi so va na mobali na ye ache mode avion ba silencieux ba vibreur ada mauvais signe faut ko benga na ye akende parce que l'accident na kaza muto banzele belé po so pe moni obio doser suka suka mona likambo ya do inutile c'est pas benyo solo la na yoka solo la ke boye nazo kipe wana kutu na kobetelo maboko parce que mo fina boye donc ba faut ba je bien mabe makasi comportement na ezana mabe na ezana mabe de et pas basi oyo bazana na mabala
neti mwasi ya libala akotia ba monde de passe te ba monde avion te ba vivre te po azana na mobali na ye na ndako telefone bon ezande po na ye to pekisi telefone te mais ba vivre wana balongola batia mabala batika makambo wana conseil wana opesa basi oyo bazana ba comportement wana batika comportement wana eza mabe ba buma mabala na bango likolo ya ba comportement wana soki ovani na mobali na yo kotia ao silencier te kotia monde avion te kotia eloko moko te solola na telefone na yo na mobali na yo ayoka ndenge ozosolola na mutu na yo ese ozosolola mobali na yo azoyoka mabe eza wapi mabe eza te aza mutu na yo bokosolola mais soki ekomi makambo ya oboma seke aza mutu na yo te aza fiancé na yo aza mobali na yo na obulele mabe epa na ngai toyokana te pourquoi kosala bongo mwasi oyo akosala bongo asali mabe seke ana etamboli mabe c'est pour cela asali bongo parce que akozala mobali na oyebi appel ya mabe eza te otia silence te au monde avion pointe seke ana etamboli mabe c'est pour cela atie bongo mais eza malamu te mpo na nga vraiment eza mabe mwasi asali bongo aza mo sérieux bon peut-être mpe eza yango likambo moins sérieux te mais eza kaka mabe mosusu omona asalaka ne bongo eza yango moins sérieux te aevite kaka bapele moko liboso ya mobali na ye mais eloko ya bien vaut mieux kaka kotia yango na silence te kotia yango mpe monde avion te faut tia yango mpenza na normal ya otia silence en tout cas ya bien te eza suspect eza comportement mabe eza bien te na apesa bango conseil tolingana pour le meilleur pour le pire seulement ezalaka mpona bato mibale ekoma misatu te na bamakambo ebele oyo kokosala okokobombana te liboso na ye bongo kaka mpona telefone seke eza mabe eza kitoko te conseil vraiment mpona ngai so banza bandeko na ngai basala eloko wana te eza bien te na baka wana eza kaka nyonso te ozala mabe te mosusu mpe azoboya ntango mosusu dérangement moko baninga solola calmement na mobali na ye mosusu mpe aa na bamakambo ebele aa bamibali kilikili azokima ntango mosusu apele ya noko moko boye kokota mpo edérange wana mosusu te basalaka bastratégie na bango ebele ya bamode avion basilencier bavibreur nde na selonga eza pena bien mingi te or na makambo balove fo tozalaka ouvert ebo conseil ninga na opesa bula ane bula deja na opesa conseil ni ayebi oyo asalaka na opesa conseil te ntango ye akokola comprendre ke asalaka mabe akotika te so epa bokotika continue na otinaki mobange ndeko mwasi bacomportement wana ezosala yo fi sérieuse te kozala sérieuse nde esalaka lokumu ya mwasi donc tika bacomportement wana mpo eza mabe Kinshasa eleki partout. Tosilisa édition na biso ya mokolo ya lelo côté sport wapi FC Renaissance abetaki na équipe ya Maniema Union pe score final ezalaki bongo ya 2 buts partout. Image pe commentaire epesami awa na Nathan Siata. Football Club Renaissance du Congo pe Association Sportive Maniema Union ya Kindu ba se neutraliser na score ya 2 buts partout mokolo ya mardi 12 octobre 2021 na stade de Martyrs pour na compte ya 4e journée ya Lina Foot. Ngoto na 30e minute nde afongola ki marque pour na ba Orange ya Kinshasa. Kengaba aya ko égaliser pour na ba visiteur pe Mpongo aya ko pesa avantage lisusu pour na ba Renaissance. Il fallait causer la dernière seconde pour na komona Maniema Union ko égaliser pe ko arracher match nul oyo kaka na suka ya match. Après nul yango Renaissance a tiré bongo na zone rouge avec désormais 2 points na 4 sorties oh, déjà assis à Sali tandis que Maniema Union a l'équipe na 5e place avec 7 points. Maniema Union sikoyo akokutana na Mazembe pour le prochain match na ye pendant que Renaissance ye akoyamba bongo jeunesse sportive groupe Bazano Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nabino Bayenyo sobozo ki libaku ya kolanda KNB News ya mokolo lelo. Merci pour la confiance et fidélité bozo lembate kopesa na biso kasina bosana te kopesa grand merci une équipe technique et rédactionnelle ou basala ki musala ki toko na sima caméra tozaki bongo na Papa Timothée Kayembe régie et Simba Maki toujours na Papa Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata édition et Betamaki Dada na Naomi Pila toujours na coordination ya Yemoko les grands lions ya communication Jimmy Mukendi Chimanga ngana bino tokutani mikolo ezali ko ya pe na souhaiter bino kimia na mabota na bino. Magazino yeah. Magazine
magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino